La patrie ou la mort, nous vaincrons. 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 Nous vaincrons. Nous vaincrons. Pouvoir nous se sont mis dans ma population. Les lots, ceux qui fatiguent à cause de la président ou bien Moutomoussous, bilan de mon professeur. C'est-à-dire, bailler concernant mon salaire pas la bilan population. C'est ça où il y a élection, c'est que vos politiciens ailleurs concernant mon salaire et pas la population, où il y a des maîtres et chefs naïfs. Maintenant, pouvoir est commis dans ma propre nabino. C'est-à-dire, voir mon coin ailleurs, où le compèse, les amis pouvoir compèse moi. Et là, quand il faut se voir, compèse à pouvoir d'ailleurs, puis qu'est-ce que c'est la terre? Parce que pouvoir, élection, c'est comme mon colonel, mais mon tocoto souffrit 5 ans. C'est-à-dire, pour donner votre voix, il faut opérer ça dans mon tour. Au yébique, à cause de la population. Et là, on a dit dans le bail à Bosso, il y a moi. Il y a mis balai. On a dit dans le bail à Bino Boli. Il y a mis balai. Il y a mis balai dans le bail à Bino Boli. Ceux qui ont money, dans le parti communiste. Parti communiste, ils ont la Chine. Kuna locataire azate, bayer azate. Bon, nini, na communiste balobi boy. Mabele na biso, ezali patrimoine ya moto nyonso eza ya moto moko te. La parti communiste, ceux qui bakoti na pouvoir, ndenge bato na représenter bango lelo. Na lingi na yebisa bango mission nini bango bakosala na parlement. Mission ya liboso. Mission ya liboso ezali boyo. Boyoka ngai malamu. Mboka na biso ezali na bitumba. Mpona nini? Mpona gouvernement atie effort. Seulement dans la mine, dans la minerai. Dans la tienne, effort dans la minerai. Alors, minerai wana auto zali na yango, les amis qu'on fabriquer téléphone, ordinateur, avion, fusée, matériel nyonso ya hôpitaux, matériel nyonso wana, minerai yango ezalaka na est, kuna na est na Kivu. Yango ozomona mindele nyonso balingi bitumba esila na est te. Mpona nini? Mpona soki bitumba ezali te, gouvernement akotekela bango richesse wana. Soki bitumba ezali, gouvernement aza incapable ya kocontrôler ba richesse na ye, et puis n'importe quel pays akoyiba yango. Yango priorité ya ba
candidat na biso soki bakomi na parlement ekozala nini. Il faut tosala loi oyo mutu nyonso akokota na armée. Population mbongo ya armée ezala mingi. Soki armée azwi mbongo mingi akoyeba kosécuriser population. Akoyeba kokibula mort. Lokola boza na pesi bino seulement synthèse pour na ba communiste. Éducation ezalaka gratuite et obligatoire. Na ba pays nyonso communiste. Président bandi na gratuité, mais gratuité wana biso tokobunda ezala na secondaire pe na université. Parce que ça na constitution. Bazo appliquer yango te pona bato ebele bazo yiba mbongo à l'état. Nous député na biso bakobunda pona moyibi esila. Et toko dénoncer toko za ba avocat ya population. Et toko ebisa population chaque vacances parlementaire. Ba candidat na biso bakoza na place mibale. Ou ba ya kosala projet moko na communauté na ye, na circonscription na ye. Ou alors, à que de représenter un projet et pas un camarade de la vision internationaliste, pas de financement. Et c'est faisable, et ça, les dans le monde entier, chez les communistes. La patrie pour la mort. Voilà, pouvoir les gens n'a pas qu'on a bilo, beaucoup pesa, pas communiste. Beaucoup pesa, bango commune, ceux qui vont pesi bango, beaucoup monde, bougumestre de mon côté, depuis Congo et Salema, à Kossal et Loko. Candidat moko na biso akosala po bango ba nyonso boko bozo mona bazo leka awa soki aleki akotala ka kesi ya leta esili mais ba oyo akotala kesi ya leta mais azana ba camarade na ye mosusu na ba pays mosusu o ba ko soutenir projet na ye oyokani alors na ko présenter bino moto oyo biso d'abord parti toponaki azala lokola candidate bourgmestre ya commune oyo ezali Maminga Lula akotelema kokobeta biso musique. Responsable, secrétaire exécutif national, en charge de la jeunesse et la partie. Maintenant, na moni ba jeune baza mouvement bol. Na yé, na biso, na ba kokoma na parlement. Pour ça la tout. Pour former ba jeune baza ba brigade agricole. Baza capable de fabriquer magie awa. Ya ba chinois na ba pakistanais ba indien te. Ya biso moko awa. Azana mayele mingi. Platini oye bake pas éradiquer ma maladie na moyen ya hygiène moyen ya assainissement. Donc c'est un grand monsieur, un grand camarade et nous respectons ceux qui peuvent essayer Azala élu député provincial peut conseiller donc ça les locaux moko basala na wate. La joie, Makambo Mbembe.
bamama mosusu omoni ye akozala lokola conseiller ya baconseiller ya bango nyonso akopesa bango baconseil na expérience ye aza na yango ya pi toyokani. Deuxième conseiller Makamba. Ya basi baleki mibali na statistique ya biso ya Congo biso toponi mingi basi opesa bango bapoi mpona basala différence na mibali oyo mibali balingaka mingi azwi mosala akomi na babiro mwasi alingaka babiro te yango toponi mingi basi o basi bakorespecte bino Kaumbu. Notre camarade Aubin. Nalobi biso vocation na biso ezali agriculture. Yango na représenter bino ingénieur Jean-Pierre asali place mingi pour agriculture.